Fidèle internaute et Dada International, bonjour, bonne semaine. Jésus vous garde vraiment. On a sipé que Babosa est belé. Na semaine yalelo, Bozolanda Dada International, télévision, choix de l'excellence, chaîne Nabino Bolingaka Mingi, Balubi Amakusa, Awa Kolamba, Awa Kolia, donc à Karibu Kumeza, donc ils ont émission Nabino, émission Nabiso, O Etolingaka, Mingi na femme à plusieurs options, Dada International. Voilà, on est qui présentation déjà, il y a Elubu Nabiso, Biloko Nabiso, Tolia qui lelo, tout le monde a déjà pomme de terre, Namisuni. Voilà, recette Nabiso Yalilo, Ezalaki, Yangoana. Voilà, merci beaucoup, vous continuez toujours à s'abonner, vous pouvez s'abonner toujours confiance, de se voir binoté, bah on y se bisous, bisous. Shalom, 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 Batonio Sobalinga Dada International Télévision, bienvenue chez nous. Awa tozaki na Gambela, tozaki mutu ya ntaba, voilà. Na kindenga mona Gambela na sombi mutu ya ntaba na ngana mi chopo ya ntaba. Ali na somba epe bepis na ngana bakite. Oza bilo moi vite fait na beta lobby après prière, bika dimanche après prière et puis ça moi nzoto kilo et puis ça moi passe pour na rolamba, mais no ba na beta mo elo kwa boe pour et ça la bien. En tout cas nazaki na besoin ya lumba, nazaki na besoin ya ntaba. Mutu ya ntaba en fait nazaki na besoin ya mutu ya ntaba, nazaki na besoin ya lumba, nazaki na besoin ya pomme de terre, ba épices ndenge zaki na, nazaki na besoin ya tomate mbuma, nazaki na besoin ya citron, nazaki ntaba langa yango wana de na bungisa ki yango ba tumbeli nga ba longoli ba poil ba longoli ba katel nga yango bien là, donc taba langa zaki wana nazaki na besoin ya huile, nazaki na besoin ya ba épices nyonso oyo na la kisindembi, litungulu, muscade, ail, tangawizi et tout. Wana na likai na kucha mai nanga na moto tango mai etukaki tusupaki yango na nyama na biso pona kolungula ba makila, kolungula mwa bazei, kolungula solo. En tout cas ntaba ezaka solo makasi. Dana lambela biso ntaba na chaîne mususu kuna na j'espère batala ka ba kaka ntaba ezaka ma solo makasi. Batu onyosu balinga kolamba ba mourir za cuisine ba ebi, faut vraiment ko sukula ngo bien. Tant na sopa ka ma ya moto après na sopa mai wana na tiango skoma malili na ekutia ngo citron nyoso na pona nini kolongola solo ya ntaba pendeza ka so makasi soko longoli solo dango bien te batu ba koka kolia ngo bien te ko bela nango bien, mais esali solo wana indisposé batu. En tout cas nazaki na besoin ya résultat ya malamu et on ba ekte na sapelo kolanga na motema ya kokita kolamba ba yekolaka ndenge tolobaka nango nazwaki ntaba na bandai ko sukola ngo malgré kuna de ba sala ki me faut ko palula toujours kolongola moi ba milingana ya likolo na bandai ko palula ngo ofeza eza kota litoite o nzambe nanga na bandai ko bumsa ntaba nga. En tout cas na bandai ko bumsa na nzungu nanga pe ya propre déjà na tsaki wana nazo bumsa ntaba nga ba mwindu wana nyonso o bango batikaki, il faut ko bumsa ngo wana dana chema ya moto na chena citron nanga isko ngape na michopo malgré bango ba sokola ngo mais nazara toujours na petit ya kobandela ngo ngamona sokola mpo naza na confiance na bango penza te basala na bango bien, mais bebika kini un peu bazaka moi rapide yango nga na bandela nga ngamoko na sokola yango après na bandeli lisusu kokango pona s'assurer que salité nyonso ya michopo ebimaki po nga pe na ntaba nazana nga ka fana mikuwa na michopo en fait biloko ya kati yango pinda na veya kasirango de façon que tango na kolia ezala salité te wana de na sokola ntaba nga na longoli muchopo na bandeli yango ngamuko na bandeli lisuko kanga yango ngamuko. Voilà na likaki na kubomisa ntaba nga. En tout cas na sokola ki yango nyonso na mona kike mai na ngape ezaki toujours nini talande na zo sokola ntaba nga kitoko wana kuna déjà be piste nga de na bomisa litungulu, ndembi, ail, muscade, céleri nanga. En tout cas na bomisa ki tomate nanga yambuma eza be piste bomisa ipona olamba na ntaba nanga. Voilà na likaki susu na kosokola, il faut vraiment kosokola ntaba na bien na tchaki sous troisième mai rosco ezaki déjà na longoli citron na sokola ya liboso na sope ka ya moto na sopi na teli susu mai mususu. Il faut vraiment kolamba ka motema ya kokita de façon que le résultat ezala malamu. Ntango batwana ba bomaka ntaba ezwaka pe zelo, ntango batumbaka yango ezwaka pe zelo, ntango pe bakata ka ba machette na bangwana pe ezwaka pe zelo yango penza. Il faut kosukulu sopi pe na mai ya moto wana otie pe na mai ya moto na taki otete na taki penza mai ya moto na sopi lo mai ya moto na sopi mai wana après
na tie bisusu mai mususu na sokoli yango bien là na palola qui vraiment en tout cas tabananga ekomaki propre vraiment makasi mitiopo nanga nyonso ezalaki bien na bongisa balole monanga en tout cas na bongisa ki ntaba azaka na ene luko ya kubwaka te bilone nyonso baliaka voilà tona sisi wana na sisi ko bongisa ntaba ngai na taki yango na moto na lekaki koki kotia tabananga na moto déjà na bongisa ki makala nanga kitoko na zui na che tabana bisonde na chaki boyi na chaki na eloko te vu que be épice nanga ezalaki wana na jusqu'au comme une étape où ya oleka ya ko chabe épice voilà na chaki muscade na che mungwa alina eko cha ba ai na ngai voilà na chaki penda ai nanga po tabana nga pezaki mo en volume ebele na somme mutu munene na michopo ebele en tout cas na chaki pe ai na ngai ebele na chaki pe tanga aussi na tutaki yango ensemble na tutaki penza na ngai penza elemba na tutaki yango ensemble na zai na besoin tanga aussi nyonso na ka pona olungola ba solo de na sukoli na citron na bois ki citron okoki pende na sali boy ocheli sous citron ça ne dérange pas mais il faut ebaka quantité de façon que bilo pesa na ngai te ya citron to na tuti ai na nga muscade na nga un peu du sel na tie na tanga aussi na nga ndambo ona bongisaki nazwaki bepisi nanga na kende ko changu na ntaba oyo na bongisaki ezaki déjà na moto voilà ntaba nanga yango wana ezaki déjà na moto na chaki yango bepisi et puis déjà ekoma ekotoka to mona moi vapeur déjà ezotoka nazwaki suko ba episi nanga ona bongisaki ba onyo nanga na bongisaki na chaki yango na chaki poivron nanga na bongisaki nazwaki ndembi nanga na tutai na céleri na bongisaki yango ezaki bepisi oyo nazaki nango nanu besoin pona sikoyo na première étape ou de kotaki pona ntabana biso voilà nazwaki bepisi nanga na taki na mélangeaki na ba ail ba matungulu et na mélangeaki na ail na céleri et un ail muscade mungwa na tangos na tutaki voilà na balolaki po biloko nanga esangana voilà. Merci beaucoup bino nyonso bozo benga bozo commenter bozo partager bozo liker en tout cas on est ensemble quand na lobaka kulamba ba ekulaka après na yaki go bakisa moi marinade mon covid que déjà na chaki mungwa donc il faut toujours que veiller de façon que biloko na biso eleka mungwa te na yako moi fait pona ko nyonso na ka pona ko bonisa biloko na biso eza bien donc na très biloko na moto ezoto kana yaki déjà na salaki lumba na ngai na sali lumba na ngai yango nde to sali lo mutu ntaba batia lumba na pomme de terre na sokola ki lumba na ngai bien na ba ki mbule ezobeta ba légumes ezozala na zelo makasi donc il faut que sokola yango très bien là na sokola ki yango très bien là tant na sokoli lumba na ngai na zui yango na bongisi lumba na ngai na bandai kokata yango en tout cas nazaki na besoin lumba ebele te lumba ebele esala nga monaka esala nango bien te yango nazaki moi quantité mona soma na nga kaka 2000 mpiku voilà ba mpiku mpeza ino ya minene te choisa ya minene nga soma na nga ka moko pour na quantité ya ntaba na ngai voilà nazwaki na bandi kokata lumba na ngai nde eza biso nyonso toyebi ndenge bakataka kande tokata légumes et tout na kati lumba na ngai esilaki na leka une étape na sokoli na pomme de terre na ngai ezalaka na bazelo vike ezalaka na mwa bazelo mwa ya baputuputu voilà na sokoli yango na bandi kobongisa pe pomme de terre na nga en attendant taba na nga ezalaki na moto ezotoka na baépice nango na tiaki ntaba na nga mai te vike baépice ebimisaka mai na tiaki ntaba na ngai mai te na tikaki yango baépice ebimisaka mai viande mpe nde na tiaki bongo mwa mai wana esalaka déjà bien voilà na tikaki yango kitoko kuna ezotoka anga pe nazosala musala mususu en tout cas soza ya besoin ça ya moi le moins vite fait hein mais le moins vite fait par rapport à dimanche à moi fatigue ko ça no pe boye en tout cas journée pe elikanango bien au lebo mais moi vitalo na yo nzambe pe azwa lokumu voilà faut ermo ko changer capé en tout cas na bon c'est qui pomme de terre nanga très bien là et on attend na 6 ko bon ça yango propre déjà na bon ça qui bien na tchaki on a nzungu kitoko vraiment par rapport à quantité nanga na zena on besoin ki nekuta ntabananga oyo ebanda déjà kotoka bien et tout ntabananga etokaki et puis ça qui goût ya bien bomoni ki mai nyonso pe ekauka ki voilà tabananga échanger qui peut couleur mais puis c'est sangana qui très bien là mais puis c'est sangani bien na misuni nanga misuni pe esangani très bien mita michopo nanga mama ngana nga michopo na mona ki sangana ki bien na ki kozwa
lumba lumba nanga na tiaki yango to comme na tape ou ya o mélanger yango na zwaki lumba lumba nanga na ti na ntaba na ngai o ezaki na moto après na ekozwa pomme de terre na ngai o na bongisa ki propre là na tie pomme de terre na biso na ntaba o na sangisi na lumba lumba donc na sala yango mélange eza na olamba yango nzungu moko voilà okini yango pe kolamba yango séparé mais nga na sepele nanga na sala nanga yango nzungu moko voilà na ekozwa tomate nanga ya mbuma na zi tomate nanga ya mbuma na tie yango na zaki nango besoin après na ekozwa huile o na bongisaki pona kolambela biloko nanga na tiaki mo huile nanga vraiment na tiaki huile ebele te na zaki na besoin ezala na mafuta mingi remarquable penzate voilà après to tiaki mai po biloko na biso elemba voilà elemba penza bien ndunda na biso pe ebela en tout cas ndunda na biso pe fait bela pima toujours o kozanga ku pima te ekozanga pima te en tout cas tant na ekotala na monike mai na tiaki pe ekauka ki wana de na tikaki etoka na monike mai na tiaki ekauka ki nini biloko nanga epesa ina résultat ya malamu te voilà biloko nanga epesa ki résultat ya malamu te pourquoi ntabi bunga ezala na mwa supu ebunga ezala na mwa yango na pilipili na mwa supu na kisiko kubakisa penza mai o esengaki ndunda nanga epe oyo ya lumba lumba il faut elemba bien épices nanga elemba bien viande nanga epe elemba bien pike bomona eto na tokisaki na taki yango mai te voilà bomoni ke mafuta nanga eza ya kokoka biloko en tout cas ezaki ya kokoka pilipili nanga pe etelemaki wana tala ndenge biloko pesa ego kitoko na zipaki yango ta na ekotala yango nga bingo ebandi kokende kitoko en tout cas na balola ki lisusu vraiment en tout cas merci beaucoup na bino nyos bozo pesa biso confiance merci pour l'attention merci pour na ba partage olamba ba ekolande na lubaka kana linga bino mingi jamais sans vous les compagnons de Dada International grande communauté congolaise partout iska bozali bato nyos bo tala biso partout en Angola, aux États-Unis, na Canada, na France, na Belgique, Allemagne, Suisse, Suède, tout ça toujours ensemble, Norvège en tout cas, Australie, Irlande, en tout cas Hong Kong, en tout cas dans ce appel. Merci beaucoup. On est toujours ensemble voilà biloko la biso et puis na meka ki yango na santé ki ke mungu alanga ekoka ki bien te vike na teki ka mungu na tutaki na yango na nini tona ekozipa tona ekofungula en tout cas biloko na ngebele bomo pe mo mafuta e mati likolo biloko epesaki pimbo soki mpifo na biso boko jenga ezaka pimbo tom pifo ngala yoka kaka pimbo ou bien pifo na yiki ezana kikongo bandiko nga Congo centrale mbote boko jenga balobaka pimbo tom pifo ya kitoko voilà biloko en tout cas epesa résultat ya bien to komaki na moment où mutabo ya kate karibu kumeza et pas biso basoli so babika karibu kumeza donc au koko pesa explication oh non je viens de non je viens de manger il faut au mata au grignon tata quelque chose au melata soupe voilà to comme un moment préféré en tout cas merci pour notre attention à nabino nyos bozili baku ya olanda biso banda e bandeliti na suka en tout cas toujours qui résultat ya malamu toliaki kitoko dimanche eleke malamu ngabi pourquoi pas na partager yango na ba associé na nga ba les compagnons de Dada International na famille Bota na bosani binoté na communauté congolaise na ba amoureux ya cuisine na ba amoureuse na ba manger na ba mangeuse na biso to partager qui en tout cas recette na biso eleka ki tellement bien makasi pomme de terre et bien qui bien yango te tanongo pe moi sizoba mais faut béisa ngo so béisa ngo te elexaka libu moi en tout cas et bien qui bien to la ki kitoko pomme de terre na biso miku ape etafumuna ki bien bon miku ape elemba ki tellement bien bo continuer toujours na kopé sa biso confiance na zani sengo mingi ton na barabuzaka et belé partout dans le monde entier en tout cas merci beaucoup ba bisous et belé so nzamba zongi te to kutani très prochainement na numéro mususu émission bisous.